eza pena malamu te bon bango boye bagete biso vraiment awa tozana bito vivre na biso ka bon na qu'est-ce que c'est là tane tipo oyo vraiment aspect te nini te ya kala pe kote ba bon c'est la biso yango. Donc voilà, vous au monde toujours découverte, continuité, point en couille, et balai. Donc vous au monde a bon binomoko, point en couille, dengue dans les livres, nous avons 4-4, pilote 4-4. Non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de la chaîne YouTube et à ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet Nabiso, et puis abonné Nabiso News, tout, hein. Bateau vraiment, Nabiso vraiment à travers cette chaîne. En tout cas, nous vous remercions parce que nous avons confiance au Bozope Sabiso. Il y a continuer toujours à s'abonner, à partager, à liker, et puis à aimer. Surtout aussi votre commentaire, c'est que nous voulons, commentaire Nabino, et là, c'est vraiment que nous avons été. Vous avez vraiment émission Bandeli. Tisuka Kaka, Nengezala, quantement votre humble serviteur, Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 14-14. En tout cas, un grand merci à vous. Je remercie mon équipe technique, si ma caméra, je suis avec Ndeko, je suis Mbungu, moi la Tchango, Lisanzamena, bien Kaka, Nengezala. Très cher tournant de chaîne Tubi Abisso Podcast, les lots qui t'aki bon vers Pankoulou, tout ça, séjour Nabisso. Na Kikuti ville là donc tozan Kikuti ville ndenge to laksa bino ba bloc belé lokola ba monument e vena biso king kesere mene ya personnel ba monument ya papa na biso Kizenga et puis to laksa bino ba bloc belé ka ndenge zalaka. Alors to kiti ko na minute awa toza bongo na Pankoulou oyo ezanzela. À l'époque, non pas à l'époque, même si les lots, les Anzela batu bakenda bongo Luanda. Anzela bakenda Luanda et comme Luanda te mais la province de Angola. Donc Anzela bakenda Angola, Anzela bakenda bongo Kayemba et puis pour la resuka bongo na mboka na biso Congo et ndebozo mona point en cool oyo, les Anzela oyo batu bazokende bongo Chikapa, bazokende bongo Kananga à travers cette pont, route vers route numéro 1. Alors point en bozo mona bongo bengango Pankoulou. Alors, Pankoulou Oyo, Batorango depuis ba Belge, nde to mona bongo pont Maréchal. Traverse Ranzela kolonga bongo de Matadi à Boma. Alors, à pendenge za boye kolonga bongo na mangambu o tozali vers Kikuti. Donc Pongo azape na Kikuti. Mais siko nzela nde to lobela mingi nzela eza nzela oyo ya kenda bongo Chikapa bakenda ba Kayemba soko kende pe susu Angola obima bongo na ba province bango nzela pe kaka bakendela yango oyo olokende bongo nzela ba Kongo nzela bandundu boka keno nzela Angola bakota nzela bandundu nzela yango oyo vers Pankoulou. Alors na kataka ya lisolo na kataka ya visibilité na bamino ka TV za radio te dozo tambola pena kati molo tito koma na ngambo wana kosola pena batu batu pe azotambola batu balekaka na bango pe et puis voilà kokoma pe siko wapi bazwaka bongo ba bis oyo batu balongwaka bongo de Kikuti à Chikapa puis de Kikuti à Mbujimayi. Donc voilà eza pena kitoko makasi nde na ba minokaka toujours lisu likola lisu TV za radio te tozakaka molo juste après. Merci. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait. Voilà donc na kataka idéologie na kataka ya ndusa kopesa pifo kopesa makambo ka ndenge zalaka na moni pe chauffeur na biso awa ya moto donc ye pena sala nde naza pena siko nazokota vers molo titoko mabongo na kati ya Pankoulou ndenge za to sola mingi na ba chauffeur parce que bango ne mingi pena basala nzela oyo za pena malamu mingi. Mbote papa journaliste. Comment on est papa? Nga Patrick Ngengi. Papa Patrick Ngengi azamona Kikuti to papa so Patrick auta Kinshasa ayane Kikuti to neni. Na mwana Kikuti o mabele na biso. Donc o pena mabele ndenge pena bakino balobaka mabele mame. Do pena mabele na yo. Alors no linga avant to kota pena ba mutunu na biso. Bato ba ala no na minute oyo. Pesa bango ta mo bonjour moko be mais eza mingi na Kikongo. Munu kutubwa. Bampangi la mu bonjour na benyoso bana Kikuti, bonjour na benyoso na Pankoulou. Mais c'est pas la mingi. Bo idiki la beto njila mais c'est pas la mingi. Neti pon ega ufwa. Pon ke ufwa njila ega ufwa.
boy dikila beto njila yai bete souffrir mingi sana njila boy dikila beto njila njila ka kufwa chikapa kuna mwa njila ke mwa bien mais place ya kacha kikwiti njila ke akufwa donc bete zave bampangi na beto maire de la ville ya moshi ya en tête à makamunyo sa ikwiti ya moshi fait ça makamunyo so soki na meki ko lobango na lingala soki ko limo na muke na lingala eza ke ndongo pese explication na yo nzela oyo eza ya kobeba okufa nzela meza okufa nga fandi mimi na ishasa nzela okufa nzela eza penda ko bebe eza okufa to kemba makasi maintenant bosala transaction excusez transaction za nini lobana place cameraman na telemi eza place ni to bengo place ni to na pont Kwilu place a telemi na eza commune donc koto eza commune nini eza lokolela to ni lokole le sukiawa bongo na sima na biso kuna koto to ke koto na ngambu nini sukantima mena awa po mutalongwa awa tichikapa na moto afuta combien bon mutu so longwa awa tichikapa futa $50 $50 na moto oui $50 oui bona bakar na bakar eza nango 25 000, 30 000, 40 000 bakocha na car bake mais biso na moto to futa $50 ouais wana siko na nzela pe ozomona pe ba barrière bani ba barrière ebele biso na bato bandundu neto lelinde ba makamba barrière ebele biso bato bandundu barrière ebele so leki awa obandi kuna na songe penda na entrée mboka olwengwe kuna oya boye po sisa mboka po koma tikapa o samba mbongo nyonso eko silo na maboko biso na bato bandundu so ke na nzela ba Kongo uno mona ba barrière ya kaka koto ne biso bato bandundu ne barrière ebele so na ba te gouverneur na biso bandundu maire de la ville ba montard ba koma ba barrière na ba dodan ba bakambe belé tozo samwa na nzela. Merci bien beaucoup papa toza likola pan toko créer pena embouteillage chez bandeko totel matamwa bien po pan za muke nzela za muke ndongo tolo ba nzela muke totel mapoto sur la pena to pesa indusa to pa na teke na ndenge pena na ndenge ya vena biso kinke sere mena ya kwa po za mabele na wa to pusa na to solo la et vous appena malamu mingi voilà d'abord comprendre toza na nzela pan Kwilu nzela eza vraiment mukie c'est bon ndenge za siko boye tolongwe siko tolongo awa tokoma pe na ngambu ya kolandela pena kotala nzela ngo malembe ekoza pena malembe olinga ndeko ede biso tomata na moto na yo pour que to tambola pena to gene nzela. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to mutini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you begin cause eleki mingi ikolo na seko likaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolangu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo comme je l'avais dit maintenant tolongo na moi ngambo wana parce que komaki moi entrepreneur ba comment pena ko ya ebele yobi kaka ndenge ezalaka biso tolinga pena tant tozo expliquer bino ba téléspectateurs na biso ba abonné na biso fo bozala pena indusa pena ko yoka pena normal bandu ne bebsinga ikuti mboka kinke sere menana komo ba indusa kaka ndenge ezalaka voilà masa tozo continuer pena na yo siko ngam o toza awa toza na commune awa kototo komi ya la ngambo ba quartier ba quartier ya sukantima to lo baka sukantima nyonso ngambo pont Est-ce sukantima ngamba pont ya Kwilu? Oui, ya ngamba pont Kwilu. Maintenant sika pi papa biso quand même nazo ba image waya sko nzela kenda bongo chikapa. Nzela ne yenda chikapa, nzela ne yenda bamboke belé. Oh mangola wapi kenda nango ba idiofa bamboke ze belé kenda nango mais sur sango chikapa. Ouais. Donc eloko sko ezobomaka awa kotala pe na pont na biso awa ya nini ya pont Kwilu. Na butu bole karandeni pour minde zati ve kutu to kemba rapona mamba minda domboka na biso pona mamba minda kutu toloba na biso sute pomboka batu balobela ngo balobela so ba moi mokonzi mo boye ba pelisi ba groupe na bango mwa minde peli mwa mukie sili mais so leki butu 22h 23h mona mulili neti mboka bandoki lifelo
donc mboko nga na comprendre te mboka na biso so tali bien pont kuna otali pont wana kala te kufa nga na linga kute buka ne kufa soki obukana mwa teke nzela mpasi nzela ezaka moko tosufrir ezala mabe te tosufrir na babwatu mpo bakonza mboka babongisaka bafamille na bango babongisa bafamille na bango biso tokemba na banzela toyede bango na basi na bango na bana na bango bakipa te banzela oyo na pont oyo bakipa yango te yango wana nalinga kutu nga kutu na pa na nga so nazalaka ta Jésus Christ nakokweyisa pont wana tika boye eza place olela lar bon betona lisoto tozonga na mo moke nsima et surtout mingimingi bino bachauffeur bato bosala transaction ya nzela oyo badifficulté nini bokutana nango na pont oyo vie tokutana na badifficulté ebele omona bapeser baya batie barrière bapeser baya batie barrière batondeli biso na nzela moye boleka eza te okozala na badocument nyonso me peser akanga afaleuka mbongo amande oyo maboye 25 000 $50 yaa na bambongo ebele donc biso tosufrir mboko ya mboka mo boye bakonzi baza awa me bakonzi yango bamiyibi baventurier ce sont des aventuriers nga fandi mingi na richesse nga na grand montara tongo na idiofa wapi partout nga beta na tamole bele chikapa idiofa wapi lebo nyonso voilà merci les gars c'est vraiment benoza route wa benga ngoni bon route eza route nationale ya yem taketi bakayemba eketi chikapa Kasai oriental til bombashika route oyo mais tout le monde a changement izakati to éviter mbongo ngo ekendaka na baposha bato bieketa na gouvernement ou bien gouvernement ibinzela oité mutuno tozotuna gouvernement provincial na gouvernement national batala makambo etali nzela oyo lelo to souffrir makasi biloko ezana mboko oyo ebele moye bima ezate so totali nzela oyo ekoti awoti bayanzi biloko ezay ebele na nzela oyo bafufu mafuta ebimaka po ekota na nzela eli c'est Kinshasa mais nzela po ebonga camion zo beta soki ba 2 semaines 3 jours na nzela oyo mais bazo trouver solution te terre jaune awa to moni terre jaune za awa ebe ba soki mbule beti mitu ekota te oso comprendre soki mbule beti soki mbule bani ko beta camion ekota te za crise déjà manyoke ko mata masango ko mata ba camion ekota te oso comprendre mais to ebite est-ce que nzela oya bayansi gouvernement yebi ou yebi angote moke pesa bampangi na moyonso yake na kuluta ne na pont kwilu mbote boyonso moke pesa mpi bawe wisi yonso mbote moke pesa mpi benseigneur yonso yake bingila bito awa mbote mpi OK mbote mpi donc beli kengila awa bon comprendre ki konga ki sasa ndega ezalaka voilà bino bena botambola sikoyo male makolo awa na pont oyo ndenge botambolaka tango otambola makolo likolo ya pont kwilu osantaka ndenge nini bede mona mpi boma awa mpi na kotambula mpi na pont kwilu tala kamera be bongishila betu mpi pont yo va mpi ya mbote wana siko na lingana ile wini babongisa pont babongisa pont koma mbote kitoko po bana otambola be bien yo awa na pont oleka ba air ni otambola na pont oyo pesa ko bomba ko banga ba 17h à 18h. Donc 17h 18h ozobanga pena ko leka likolo pont. Poko tala pena scène de rejoice ça na simana wana. Le ko tala pena se wana moi eza pe trajet hein. Ya pena trajet ko longa likolo ti na se dans so kiti puis ma kulo za modino makasi hein. Eza modino makasi. Tozo lingande babongishila biso nde pont. Bino pe ba chauffeur. Boko ko sala association mongo boye bolandeli pata ba liboso ndenge chef auti ko bakuna place ba mai wana ezo kita song vous les bandits kotoko ba mitu ko sala na pasi boko sala moi soso monte ko sala pe bo pesi bo temo so na bino ko longola nga pa ke l'état ya non kaka ave to lemba ba mamwala makasi lelo to ko cotiser mbongo ba bloquer biso lelo to bula te to cotiser ba mbongo mais mbongo wana enda wapi mbongo wana limo aka bongo mbongo wana mona na ngute ada bo pesa ka déjà pas présent association na bino oui mbongo wana mona na te to ezo présent muswasi ka papi muluba yango na ye wana ne encadre biso malembe depa ka malembe mais ba kamune tsanzela o pont o to na mbongo te
tona mbongo te oyo ezali mamba gouvernement bakonzi ba liboso te na bi na pont te non pont bino bobongisango mbongo eza te na bi place botelema na bareal place toutaki wana ezaka ya kobeba makasi bokolandela bino moko te ve tolandela eza mpe na badepute provinciaux bovotaka mpe bayali tovotaka bayali me balandelaka intérêt ya nini ya famille na bango oui comme bango bamona biso bawewa baesclave bato mo bwa pamba me toa bato pamba te ve tofutela bandako na Kinshasa bamakambo ebele ozelanga kankara nezoyala bamona mpe ndenge ezoleka banjana minene wana voilà tofutela bandako bamakambo ebele na Kinshasa ve wewa moto akosalisa bajete obike ndoto te mpe tosanti mpena bosanti ndeni osanti toningani donc c'est que keba po ningani pende les équilibres wana alobanga biso nazalaka be Jésus Christ obe Satan na penda liboso na kwesa pon po maréchal kutu boye te na santi pena ke dangana dinda yana ngana landa kinke certo ni ona compagnie ave ngam na kamwe ve nanga pale na leli fort na sepe na makasi nde mamba gisha seyeti na gikwiti ponga benga ngo mboka na benga ngo mboka moi ville mukie eza moi plateau kuna na benga ngo moi ville mukie côté bakonza ngwana bazaleli côté bafandeli penda na benga ngo moi ville mais côté nyonso ezalaka ka mboka na sepe makasi na mamba gisha seyesu na kacha mboka na biso gikwiti. D'accord, merci on aussi nous vous remercions et ça pena bien makasi to ba pena kolakisa ba so na biso partout et kolakisa bana mboka pena pont ya kwilu bana mboka ba congolais ba bazali banda ba yebi Kikwiti te ba yebi pont ya kwilu te. Alors à travers cette chaîne ya biso podcast yango to kitaki pena to beta masolo bo panzela biso pena ba secret awa ndenge ezalaka to bike pont ya kwilu awa mulili. Et puis ndenge pena ezalaka kala eza su ndenge wana te et puis aspect pe ya pont vraiment senti que na l'équipe pena eza pété pont moko akokufa ta pont o batala noko filmer kuna cameraman na filmer pont akokufa pont ezala na esthétique te pont mulai boye faut ezala na esthétique na kati ya mboka bakonzi pont esthétique eza te. D'accord, wewa bazo respecter biso te surtout bavela na biso ba montar ve oyebike Kinshasa nga na buli Kinshasa na buli lufu na mona ba je wana te mais na mona ba je na kana Kikwiti. D'accord, là on va parler ça après. Donc tout ce que malembe et koko mabongo na ngambu et vous appelez bien. Donc to comme ce qu'on a ngambu et dans linga pena na malembe malgré pont eza vraiment sous-soutien na ndenge longo bani et ils ont bougé donc ils ont bougé vraiment et le quoi to ba ikake to koya vraiment to laksa bino pont ya kwilu belé ba yebi pont ya kwilu te et belé ba monaka ba yoka kaka. Alors à travers ces chaînes donc chaîne il y a biso podcast yango to yaki pena awa na Kikwiti to kiti précisément na pont ya kwilu pour vous faire bino pont ya kwilu oyo boyokaka pont ya kwilu yango yo donc to kita bongo sur le terrain boki ndenge population ba uti koloba bango bazoloba que pont ndenge ezalaka pena série wana pont ezalaka lisusu bongo te pont ezalaka lisusu te vraiment na ndenge longo bani pont et comme donc soki ba mituka minene preuve ne biso moto moni yango to sentir yango ba mituka minene l'équipe vraiment mais to sentir que pont vraiment eningani maya kulu eza vraiment munene et puis mwindu ya kosakana te ça pena mwindu ils appellent des côtés là ils appellent très profond donc ils appellent muzindo makasi et kaka ndenge zalaka et puis côté appelle lumière côté vraiment lumière côté ta poto moné tout le monde n'a pas maréchal ba côté béton moko ba tem poto moko na entrée ba tepe poto moko na sortie donc ngamo wana ngamo ba tepe na poto ya courant pour le tiliki et ko zala pena bien et puis bana Kikwiti bazo senga vraiment le tiliki et côté la bango awa na ville ya Kikwiti donc na Kwilu na province ya Kwilu précisément na ville ya Kikwiti pena côté la bango lotiliki et kozala pena malam mingi non ke bazalaka toujours dans les noirs to bi ke mulili e benda bongo insécurité et puis ba mamebele bele sala marana na tango ya molili. Alors soki lumière ezali et kozala pena malam mingi donc na point Kwilu nenge bozomo to tambola boy place na telemi eza sikoyo na koba katikati donc je suis mon nzelango katikati ya pont donc katikati ya pont et tout ana ko tout ana donc basangisa yango siko place oyo basangisa nde yango place basangisa place na telemi c'est vraiment très dangereux donc c'est vraiment très dangereux ba telema pe minité mais quand de cas ko laksabino et puis voilà donc pont ya Kwilu ils a vraiment moulai makasi
ya pena mulai makasi. Alors loko zo boma ezakaka lumière ezate kotabe mulili nesti bo tozana moyi ya omoni bato bazo tambola mais soki ndesi to komi à partir à 18h 19h na loboko nanga mobali nde bozo monde ko Joshua na ba piqué ozana mukie mikuse eza mukuse muta ko simba yango na ninga loyenge po akoki ko ne so tambolaka akoki pe kokoya na ekoza pena malamu mingi te yango kolandela pena ko tsango ko bongsango na ndenge longo ba neto mona ba pom mususu ekoza pena malamu mingi. Merci, on se touche juste après. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata. Donc voilà, toujours quand on a cadre découverte et puis on a cadre continuité et point à kwilu donc à scoto kiti et pene na ebalé donc bozomo na bon binomoko et point à kwilu ndenge ezaleli vraiment et ça bon on a 4-4 pylône 4-4 et ça vraiment ya kovana ne batonga yango depuis ba belge donc depuis ba belge mais banda basala yango a traiter mon côté tikala ko sala mana pon donc basala ba entretenir ka likolo ko tia couleur ba goudron ma mututu mais na c'est siko wapi ba pylône simbi yango il faut vraiment ko landela yango ko tala ndenge na lelenge nini ezokende la pena malé mais ko sala bien tout kamine soki leki likolo ezopesa pena donc pas o senti pena que makada pena pena eningani donc pop pena eningani makasi et karandenge zala donc na kata ya découverte ne babino TV za radio te toujours lisu likolo ya lisu boki ndenge population ba tikolo ba difficulté ni ba mona na likolo ya pan oyo mingi pena ba chauffeur et puis ba to ba tamola en plus makada mongo za pe mukie makasi eza pena mukie makasi pan eza mukie soki ba mitu kamine ezoleka ba tfo telema mipanzi après mipanzi wana e kozala pena ya passe puis komona pe pene na yango nzela oyo terrasse bazo sala bama ezouta bongo likolo abando ya alors soki mvule bandima ebeti mula makasi sala pena ba érosion mona potopoto oyo misika ndeko josa potopoto oyo yenda kitara na ba terrasse mona la kangi maye ko makutu tina kwani neti na film donc voilà et toko masko na moi c'est to laksabino susu na cadre ya visibilité na cadre ya découverte oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamba voilà je retourne exchange comme ya biso podcast ndelo bana bino bozomona sikoyo tandenge batu bazo tambola et puis ba vélo la misusu na pe utaka pe bazo utabongo pe musika bazo utabamboka bachikapa azo kala ba vélo na molo tiago bongo awa na Kikwiti na mboka Kikwiti donc voilà bota les scapi beto ezali mais zelo oyo yango inde mutapesa ka pasi makasi soki mvule beti ba bele wana nyonso ekotaka na terrasse ba osala ndeko josu ko pusa na pene kozala malo mingi kolakisa pe bazolanda biso canalisation yango oyo terrasse bozomona oyo ye auti bongo likolo na ville si mama nyonso euta bongo na ville ekobanda ko kita nzela oyo directement na excusez na rivière ya Kwilu dans la rivière ya Kwilu alors ko sala ngo pena lombango mingi parce que ba poto ba zelo oyo za wana soki mvule beti
et bana te na ndenge ke ya kokota na kati ya terrain c'est parce que ya ko boucher et ko koma pe pasi banda ko eza pene awa ba koza na problème koto ya mai donc mai soki débordé ezala rapena misiki makasi bozo mona pont et puis la mystique ya fourmi to mo pe bandeko ba sokola bilamba na bango pembeni ya mai ba mama ba sokola bilamba na bango wana kaka ndenge ezalaka et koza pe malamu mingi ko pusa pe penda bango na sona bango ce que bazara pe na kobanga te pembeni na mai pe na boitane si mwana na vandi wana na beton moi ndesinga na kobanga vraiment voilà point ya kulu yango yo bomoni bino moko point ya kulu na scène ngo ndenge vanda ndenge za ba beton na pena kolandela ngo ndenge na epsa bino koza pena malamu mingi merci tout juste après merci yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eliki bandeli mesiko yo ndetango na biso. Voilà donc na misika fourmika ndela loba na bino na moni ba mama na biso bazo sokola bilamba awa na rivière Kwilu justement na se ya pont et vous appelez malamu na tuna bango bo bangeza la raté to ndenge donc na habité c'est ba mesana déjà mbote mama mbote papa comment nani mama comment na mama mbu mama mbu avandi na commune na Kikuti na Lukemi commune na Lukemi précisément na Kanzombi na commune na Lukemi voilà tokoyi kozwa mwa lisolo oza pena mwana Kikuti mwana Kikuti na za mwana Kikuti betana mwa ndinga mwana ba na minute mwa ndinga sala bien bon muge mwana Kikuti mme butuka wa meyela awa sese pia mwe na kacha kuli mwe yebisa bilele bilele mwe yebisa vraiment souci na betu kelende bona na betu Kikuti kia ubeba yokia ubeba benu yijikila betu bona Kikuti nzira kelve mabengi ba mabengi ponkwilu ke kitoko penza pe masake katuka ntamo ke kusa na ponkwilu yotabuisa betu ponkwilu bo betakwenda diaka wapi au bima nyosa ke katuka na ke kona bona Kinshasa wapi ke katuka na Kikuti kana ponkwilu mebeba beta salanki besa na betu ngolongo vraiment benu yidikila betu njila très bien ça masa ya betu yebisa kwilu kana ponkwilu mebwa betu mpimfunu kelve yo ina betelo mabele ba mfumu nyonsa luyelu benu bongisila betu ntoto ya ibola Kikuti betu la courant betu la massa bisalo kuvana bana betake maisa ba classe bozwa quand même kamwa bisalo sala ku servir betu ba mama na bon ya imunu mama mbu ake tuba mwana wisi bile na kacha Kwilu penza merci beaucoup mama toke kozwa mwa lisolo mukeme le côté la lingala et puis na Kikongo oyebi pena moi histoire mukeka ya pon tango oyeka na Kikuti awa okutango déjà to basala ngo na misu na yo ba tongo pe kala est-ce que mama za mwana 70 combien moi to le bon na TV ezate mais moi lisolo muke ya pon nakuta ki yango mais lisolo penzanga na yebite mais nakuta ki basai déjà pon wana moi na yeba lisolo a pon Kwilu ezate wana fala ko tuna ba mama oya mikolo auta ki Kikuti pepele mama menande bo sokola bilamba awa na pene ya rivière bala monene boye bo bangeza te bobangi ezali tokota kuna na kati ebale te me toza na songe po soki tokoti kuna banyama oyo makasi eza na kati ya mai bakozwa biso mbamba mosusu tokokita na ebale banyama makasi baza wana bazali bangubu ezali ngubu ezali bangando ezali ngubu abima na mayo ebimaka ekobima mpe awa ezosakana awa tozomona yango mpe donc ngubu pena na le côté li fala sel hippopotame abimaka pena abimaka awa bomona ebe déjà tomona siko so abimi boye na mito osala bisoni tu na musi yazaza tokimaka soki akangi ka mutu akena ye mpe ya misusu ezalaka ya bato oyo basaka na bato mpe aye wana abanda osala baventure na ye bino bozotya kaka makelele bozotya make ti nsima yango akena ye siko makela ni bota po tozomona eloko makasi so bomoni bozosepela basene azosala na mai ezekamwisa biso kwa donc eza mpe na bato mosusu mpe balataka bangando balati mpe ngubu akomi mpe kosala mpe bageme eza nango motu ye esprit baesprit ya mabe na bango bakotaka mpe na mai ndenge olave bilamba boye mama ndenge olave esiko bilamba boye so omoni ngubu osani naokima papa bongo na ovanda na mai naokendanga naokima po ngubu azala omwa mabe bomwa bato naokima siko ndenge osokola bilamba na se ya point ya Kwilu boye mpo na osokoli kaka na ndako te na ndako bidon mai 150 nakoka te quartier bino mai ezalaka te mai eza me bidon 150 fo nasokolaka na ebala maintenant yango mpe ya kolambela kolia tolambela yango te kaka kosokola bilamba esili so ndenge oye boye place ana mona mwindu ndeko jesu mai wana bien place ana mwindu mpena makasi
kuna neza muzindo muzindo kuna tokoma tosuka ka bo suki ka awa kuna kuna mona place au telemi nga kuna ko ya tate na suki ka awa kaka maintenant pont oyo nenge yebeli yango na kilelo so mona ngone te po fo ba bongisango fo ba bongisango to mona passe na equity banzele ezate banzele zobukana do fo ba bongisa po o eza bien te merci bien en tout cas bandeko ba senga kaka faut ko bongisa pena pont ko landela ngo moni to saki bongo na makadam to kiti pe sko na se parce que biso to kitokota pena partout TV za radio te bomoni bino moka nde ba mamba otikoloba ba la vena bango ba bilele na bango awa c'est parce que na niveau Palestine kuna bidon 150 ba koka na bango te moi 150 sana pe moi sucre adame ba petit baba eti et ça li pe bien moni moi na pas de sokola na rivière a sokola bongo na rivière maman sokola moi na ye a sokola bongo bilamba na ye après comment la fait massa kuna banga te donc nanga abi pena nage matoye yoki miso emoni donc nage pena la pena yito chers téléspectateurs tout le monde merci muke le ba massa bazo la ko ta pena malami merci beaucoup ya kolobisate mingi kolobisate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching donc tolo ba place mama place ya zo sokola wana répondre ntana musika pour amité place ya sokola na esko za muzindo esika na beton wana bon maman ke vana na beton na pena o ke vana sabe mo na likola beton na poni o vana se likola libanga poni OK yo mo fo vana na beton na soko seti okende na yo vana se la mo na likola beton na sepeli na hotel siko bebe nga soko bongo boke église bongo ke église église à l'heure retard te ça va d'abord quitter mnoka na mai bo sokola bilamba bo sokola après boke église na massa ça va okangi boni malili ozoka malili malili makasi yo bo sokoli na se apa nkulu obanga pe maite bozana mama wa mama mama biso ye wana ye leki na yo mwana OK siko sisi na osoka bilamba wana zo matano mala moko da yepa ngo sokola seke biso foto longwa na longwa tena olongwa tena zawa na olongwa te ngabe yebe ngo sokola kabe na zala nga keba kuna muselulu massa zo banga maite. Voilà, là c'était l'ambiance de cette découverte. Il y a point en coulou. Donc, bien mon kaka voilà. Na auto sur la pena na bandeko. Ça pena malami mena. Tomatis qu'on a likolo. To l'axabino pe sous dernière image il y a bon il y a coulou que ça pena malami. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo na kati apeka ya découverte namoni mpe papa na biso parce que eza nzela oyo nde bomona matibo eza lupanga bato eza parcelle namoni papa kopusa na tosolola moi motuna ya ngai ba réponse ya yo kozala pena malamu mingi. Mais nous on parle beaucoup de lingala na olinga pe kota moi kikongo parce que tout ça pena na nini na baba neni mabele pena ya bakoko na olingo pesa na mbote na bao bana na biso à partir de Kinshasa partout dans le monde entier mbote na kikongo za pena malamu mingi yambo ete tokota ba question na biso
Bien, très bien. Dans la caméra. Très bien, awa difficulté la bête voiture tete kele place ya yawa comme on a pont central et à Kikwiti ravin moi je revends à ngolo donc beto awa mo ke responsable ya parcelle place ya awa bet va venir en villa bet lo bashikati na mukidi kuna mais gouvernement sala beto faveur mais vous salissez ça beto mais tout la beto mais mon terrasse un piloqué là va grand ravin ya nene alors Boubouaï, on me kumara, place moshi ya bien, on met tout la terrasse, mais tout le zengi sampiawa, mais tout quoi dans la mukidi facile. Donc, pas chabet venture en tête awa yoina. Awa, pour le moment, mais tout me kumara betu bien, sambo, n'a plus la bo sala betu aider aïe. La terrasse. Ok, d'accord, merci beaucoup papa. Nazi comment on est papa? J'ai dans la monde que le Mobiala. Papa Mobiala. Papa Mobiala Gilles. Ok. Voilà. Responsable à terrain à place. Okay. D'accord. Maintenant, de comment on a pont abisso et population ba uti ko loba déjà que pont nengezala kina nengezala lelo pont ezaya ko peba makasi. Eta ki ancien ya mabele ovani peto ba oza voisin pena ya pont ya Kwilu et yo mozo mona ndeni. Ve yoke masonga pont yayi par rapport au pilabo sala yon tete yo vanda mpide aive. Awa yo mukumala mwa ba bougement. Ome kuma unika na mwa fioti. Je me pèse un peu moins banjila, quand même mettre la bien mon ampi, pour me bigar na Zulu, banani na me kita. Bon, il y a une question, mais tu savais dire na yon pilabo salaka, il y a qui m'a moi je fais entretien na yon vendre. Entretien au vendre, sambu, il y a une ligne mochi kana pont ya hiver vraiment, njila quoi qu'on a même na est banza quoi na derrière. Donc nzela oyo batu bakenda pe ba est kuna. C'est facile na njila ka yo ya ikamba bantu ezo kwenda na est botaluta kaka wana pont Kwilu. Produit nyos agricole sans pont ya vraiment même Kinshasa va avoir en difficulté à Oudia. OK. Yo ina il faut pont ya yo fait vendre na ba entretien ya bien sambu passage au vendre bien. Donc c'est un peu faut traiter makasi pour que la pont à matali kolo donc espace là c'est espace c'était comment là c'est mais à l'époque ils qui boité à l'époque ils boité est-ce que ba béton na bana comment na donc et mon anaka pour ça le roi double pont ndenge bimi boye soki mai kaoki makasi et bima lisusu OK bima lisusu il faut bima lisusu kaka grandeur oyo ndenge sayami boye na CP bima ndenge wana na minute mai na kaoki bien te donc soki mai kaoki to komona béton susu komona susu ba poto to komona ba poto mususu ya mulai kaka oyo ya pont ekita tina se mais ba béton ya se mona na te ndenge oyo so mona na béton ko mona na te kaka ba poto wana ko mona na eko kita susu même 5 mètres ndenge za wana awana no maka ka okite mai se belé maintenant mulili ndenge awa parce que courant ezate ba mitukele ka ba accident za la raté te en tout cas ba respectaka c'est comme na ba moment mo boy mulili ya makasi na moni traverser ça la soute ya no loko ba mituka il faut lumière eza nango comme grandeur à pont eza moi bien yango wana ba accident ça la ma penza te donc ils ont air so ba mo ke air open na non ba mitukele ka soute bakale na bango ba oleka ti 5 ti tongo allez mituka vraiment traverser le sous. OK. D'accord, merci bien. Tokenesko likolo to laxalis to rebandela suko laxabino sur ce pont moi mukie ko za pena malami. Merci, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast TV. Voilà, chers internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous. Vous êtes nombreux de suivre cette belle découverte. Ya mokola lelo vraiment awana pont ya Kwilu bomondi bongo équipe complet eza bon awana province ya Kwilu précisément na Kikwiti ville. Alors lelo to kitaki bongo awana pont ya Kwilu pona ko sala bino kaka découverte ya pont ya Kwilu bo kindenge population ba uti kopesa mbela et puis c'est le pena malon mingi ne aloba na bino kaka toujours continuer à s'abonner, à liker, à partager ko za pena malon mingi surtout ba commentaire na bino eza pena bien ko tala pe mission bandeli sina suka partager le muninga sina muninga pe à s'abonner puis bino oyo bozalaka na biso déjà en tout cas un grand merci à vous bomoni bongo toki kolobela bongo pont ya Kwilu oyo boyokaka
ya ngoyo point ya kwilu oyo boyoka kapena ya ngoyo nzela oyo nela bere mnoka na débit yende mtakenda babi kuza kenda ti ba est donc nzela bakenda ka Chikapa nzela bakenda ka Mbujima na ndinga makolo na ndinga bakar ya ngoyo route numéro 1 ce que l'équipe koyo likolo ya pont kwilu donc place tozali babenga ngo pont kwilu. En tout cas un grand merci les trio d'enfer donc les trio d'enfer un grand merci à vous bambote na bino et sika pena bozali mena rolinga lokola na zabongo libanda ya province ya Kinshasa toza bongo awa na province ya Kwilu bandundu mais lokola bakabola kabolango tokoma bongo na Kwilu na kolinga pena tanga bakombo ko banda bongo na yemoko yeme na benga yemoko nzamboka totorina donc boss Roni Malundama donc boss live pourquoi pas saluer Yannick Malundama les big boss et puis pourquoi pas saluer Jeking Malundama ainsi qu'il y a un autre maman yazabongo na beauté 10 000 maman à London City maman Laura Shuma Manima ma mère boss. Un grand merci à vous. Pourquoi pas ça remercier mon vieux Charlie Wayungu, il y a maman Coco Machetima 001 depuis Canada et Rhode Island. Pourquoi pas ça remercier mon papa Simon Foka Stati à Paris depuis France, il y a maman Cécile, sans oublier aussi à mon vieux Trésor Lutona de l'homme 500 000 valises à Bilamba depuis Londres, il y a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo Mobimba, na pesi nomote. Quant à moi, Watakin Fakate, le lion de la presse congolaise, je remercie mon équipe technique. Na si ma caméra, j'étais avec Josué Mbungu. Moi na Tchangoli Sanzame na benga kaye et na remercier pe équipe opena to ko sa musal awa na bandunu précisément na Kulu El Mara dans la plus courte de la presse. Pourquoi pas ça remercier Héloïse Moulele, la capriceuse de la presse. Un grand merci aussi à Prudence Ngimbi, mon ami de souffrance depuis Kinshasa, et artiste Coco Safou, ainsi qu'à ingénieur Doba Sadis à Papa la journée là, Balobi. Tous à la gare ensemble jusqu'à la solution. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa